Ale kumanga motema moto yaya. Kaka. Kinshasa, Nabiso, Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB. Kinshasa et l'équipe partout. Mbote bakino nyoso partout pour vous allez bienvenue dans le magazine à Bino Obolingami KNB Kinshasa na remarqué na Kinshasa soki mobali azokende kolia mingi epa ba fiancé nae basemeki bakomaka kobaye pe bakoma ko surnommer bakombo boka ndenge bakino ba interpeller ba famille par rapport à sujet wana. KNB Kinshasa et l'équipe partout lelo magazine abino kiti na commune ya Gombe pour l'encosolola na bakino par rapport ya comportement au to sali constat que ba famille mingi ba jeune fille bazara l'habitude ceux qui fiancé ya ndeko na eto ya grande sœur na e ayaka mingi na ndaku chaque jour bazali côté la bilo bazali kolia mingi bazara l'habitude ya kopesa bango kobo sans pour autant bango mo ba se rendre compte boyo ka bakino ndenge ba pesi ba vie na bango par rapport ya comportement wana famille ya fiancé nanga ba pesi nga ba kombo neti ya bongo bon fait nga na regretter nango makasi parce que bango ba éviter vie ndenge ni avenir eza peut-être ba pesi par rapport à possibilité eza po na zangi lelo eza bolingo OK peut-être lobby okuna baza pe banzambe te makampe ko bongwana et qui na ko koma na situation moko bien en fait non loba nga pe na changer donc nga pe na koma na ngwe ke bango pe ba komi ko ya so eza ba leki ya mwasi nga pe na no bamba bango ba kombo neti ba godobwe ba marata parce que c'est quelqu'un qui a ce qu'on a vu donc en fait c'est on a bateau ba pesaka ba mibali ba fiancé na bango ba leki ba pesi kombo moko boy par exemple madia par exemple vio ya ko sina biso en tout cas ezali étape de la vie o ba bengi ki fiançailles ezali quotidien makambo nyonso ba musuko ya zo ya wana pote alia il faut ayeba que moi si wala makamalamu toi la makate faire partir entre biloko o ekani ezali na kati ya libala ma conception na moza malamu te parce que mobali wana mibali boni o balekaka o ba pesa bango biloko ba pesa kate ba pesa wana pour la pour à côté déjà na kati liboto na bango la fiançailles c'est quoi déjà moi entre moi ndengo na bango ce qui pesa grande sœur na bango na mobali ba déjà komi déjà ba tout baza se préparer pour na baza esika moko so akaliaka kuna c'est normal il fallait pas moi c'est nae bongo supposons bango ba pesi kaka ye mobali ya na bango be mobali leki na bango kombo bongo so supposons ye ndengo na bango ya mwasi tant akendeke pas ya famille ya famille mobali c'est na famille mobali ba recevoir te ba pesi biloko te boyoki bakinoa ndenge bapesi ba point de vue na bango na micro na biso ya KNB mais biso KNB to kosenga juste na ba fiancé ou ba mesana pe ko sala habitude wana ko kendaka et pas ya ba bokilo na ekolia ka chaque jour en tout cas za malamu temi pesa respect pour que ba semeki na yo pe ba pesa yo respect bino pe ba semeki oh bo mesana ko pesa ba bokilo na bino kombo parce que ba ya pas na bino chaque jour kolia en tout cas za malamu te peut-être ko kozala azali na temps ya faiblesse azali ko passer na ba moment difficile ya mais une fois lelo makambo changer à bali grande sœur na bino standing na épée changer comme na mbongo bino ba wando kenda ndaku na été bo wando se reprocher de quelque chose parce que tant ba banda ko yepa na bino bo wando pesa ko bo wando ko sekai en tout cas il faut éviter il faut ko tika comportement wana eza malamu te Kinshasa l'équipe partout. Consommation excessive ya mungwa eza na ba conséquences néfastes na santé ya mutu. Bozo ba détail na élément Kinshasa et l'équipe partout, une alimentation trop riche na sal et constituaka. Facteur ya risque à hypertension artérielle peu maladie cardiovasculaire et belé. Na yango existera lien moko direct entre excès à consommation à mungwa na alimentation et hypertension artérielle. Or, la maladie cardiovasculaire est représentée la première cause de décès et belé na mboka na biso. Excès ya mungwa et favorisera le cancer ya estomac.
soki mutu azokonsome mungwa mingi augmentaka risque ya ostéoporose. Esengeli koyeba que soki to ya mungwa emati mingi na makila eliminaka calcium na masuba pe après ba ne belé koki pe ko se traduire na diminution et densité minérale osseuse pe aggravation ya ostéoporose. Pour la biso esengeli na mukuso kokanga que consommation abusive ya mungwa ekoki komena ba maladie to ba risque ono se toto tanga awa. To kosenga na ba parents ba veiller sur bana parce que bana mususu ba ka fandi kaka boake na cuisine azimu wa tina liboko pa ndolia kaka dans le riz. Alors faut que veille pena sur bana balia ba mungwa pamba te parce que moi na koko ya na ba risque ono se toto tanga awa. Kinshasa et l'équipe partout. Nakala na période ya ba vacances bana mibali bazalaki na ba jeu o bana ko sakana ngo lokola ba serve volant bien ba jeu de 6 bana basi bazalaki ko sakana na ba kede to pe banzango mais ko kama bana mibali lelo ya mike ba koma ko préférer ba PlayStation ya basi ba koma ko préférer ko tala ba film nigérien. Kinshasa et l'équipe partout le lot magazine na binotaki ko solana na ba kinois par rapport à constat moko to sali kalaba na mike ya mibali bazalaka ko sakana na ba jeki butu ko beta ba bil pe ko beta ba G6 na ba G ya mabele wona bazo timona na ba ndika bazo sakana kasi lelo depuis avènement ya PlayStation ya bana mibali basakana rasus na jeu wana te et komaka ka mwana muke ko beta play voir même sous koma ko kima na classe pour na nini akeka ko beta play côté ya bana basi kala tozala ko mona ba jeune fille mona ba fillette wana bazo beta ba nzango bazo beta ba kede bazo sala ba silikoti kasi lelo depuis ba film nigérien et ya ba beta la beta kutu su ba jeu wana te et comme programme nyonso ya série ba nyonso basi ba yebi boyoka avis ya ba kino ndenge ba lobi c'est ba biso boto kola ba vivre vraiment ya sakana na ko beta play eza mabete mais eza moins eza distraction mo kamuki ba play ba beta msusu na ba weekend samedi ndi ba beta play msusu ba beta ninga mabe lundi tu samedi moni ba film nigérien et bébé sino bana trop moi na mona moi beta son nzanga ko ma salité donc soit les clients nzela moi ba déranger zatango ba komi trop propre avant la série comme série donc série bébé c'est vraiment bana trop moi na ko le beza modernisation te po ba jeune fille mikolo en tout cas mo boule l'équipe makasi génération en tout cas na ko le beza ma génération moko maudit pour ba jeune fille mikolo oroza na mwana ndako omona msusu fillette moi msusu ya 13 ans mo boule amibali pe ba mikolo batinda bango so ba to tinde na kwa boto na changer lamba nazo salité to ba mwa mwa ba ba jaune nzate po ba yebi de mibali to ba akoma na ba soin moko boye ba biloko mwa bo aroza métier ti osakana ba joli ba kedani sopae te ba d'après de yebi mibali azakana mibali na ba quartier au monde na makambo wana te nakolo ba révolution makambo ezo changer. Tu vois, le monde est évolué. Le monde a innové carrément et influencé même le comportement ya bana. Tout le monde a des médias, comment puisque c'est lancé dans le film nigérien. Au lieu de peut-être éducatif, mais mission pour enfants, ils ont rajouté. Je crois que l'État n'est ce qu'il faut rétablir l'équilibre au niveau du programme de la télévision. Bon, tu vois, on a la vie à Bakino, on a la micro na biso ya KNB. Biso na KNB vraiment to koyebisa na bana, ko sakana pe ko sala ba jeu wana eza na ngoma bete. Kasi depuis avènement ya bas PlayStation et côté ya bana mibali ya mabeza ke bana mingi bakoma ko yiba na ba mbongo ko kende ko beta ba play voir même ba parents ba yebi ke ya ke classe mais ya ke ko beta play eza na ngoma bete mais faut ko zo attendre on pe ya kotanga on se concentrer au tangi mais o yebi pe ke ya jeu ezali ya classe pe ezali côté ya ndeko na biso bana basi banzango eza mabete voir même l'autre koma ko mona ke nzango e koma sport na mboka mama micro ba koma ko beta nzango kasi bino ya lelo bo koma na bino ba programme ba série nyonso ya TV bosi boyebi eza nango mabete mais mabe nango eza ke bozo yeba makambu mingi oyo kokai koyeba na ba âge wana te bosa ela ba âge na bino bo beta ba jeu oyo ya ko beta kala eza pe ko sala lokumu ya mboka na biso. Kinshasa et l'équipe partout. Docteur Yves Koumwamba a expliqué pré-éclampsie et pas bassi azénie. Pré-éclampsie essentiellement, et ça en français tobengi syndrome. Syndrome est comme telle maladie, mais ils ont lisanga ya basigne, lisanga ya basigne au tokutaka tango to beng to ebisi mutuke azobela pré-éclampsie. Mutazobela pré-éclampsie to kokutae na eloko to bengi tension, hypertension. Ça veut dire que tension nae ezomata au-delà il y a ba valeur normale admise et pas à moi ça c'est. Tokokutaena ba edema eza makolo eza ko vimba mai eza ko tonda na kati ya makolo, OK,
eza oyo tobengi edem et puis tokokuta ye na oyo tobengi albuminurie. Albuminurie eza nini? Eza baprotéine tozomona na kati ya masuba na ye. Osala examen, normalement moto abimisaka baprotéine mais na quantité ya mokie. Moto oyo azobela prééclampsie abimisaka baprotéine na quantité ya ebele na kati ya masuba na ye. Biloko wana misato moto esali oyo tobengi prééclampsie. Éviter yango eza pasi. D'autant plus que eza lokola malaria te oyo toyebi ke eutaka pa ngungi soki ngungi aswi yo soki olali na kati ya moustiquaire ngungi akoswa yo te okozwa malaria te. Bacondition oyo ememaka na prééclampsie nyonso eyebani te. Alors eza difficile toyebisa motu comment koéviter eloko oyo toyebi te ndenge nini bazwaka yango. Mais toutefois il est important que moi sinon zemi à se faire examiner balandela ye na kilo ba contrôler la cahier attention aussi longtemps qu'à ça zemi de sorte à déceler très tôt apparition ya maladie. Kala ezalaki soki bana bazwi vacances ou bien détente stopé na ba week-end ba parents mingi bazalaki kotinda bana bango na ba famille ou bien na ba voyage ba l'extra congé kuna mais lelo habitude wana ezalaka lisusu mingi te. On a Kinshasa système ya kotinda bana na congé et perdant ampleur nango. Système wana bandaki ko permettre bana na kati ya famille baye bana ba cohabiter pe ba raffermir ba lien na bango. Et puis bana mususu bandaki ko permettre bango ba découvrir ba horizon mususu o eza différent na lieu de naissance na bango. Moi na vandaka na Selemba ou par exemple ake congé na Lemba et permettre ye à découvrir environnement ya commune ya Lemba. Kasi lelo malheureusement pratique wana esala makasusu te suite à de nombreux problèmes où ils ont ranger société quinoise. Ba parents ebele bakomi ko boya bana na bango ba kende congé na ba famille mususu de peur que okende kuna dikamoko ko changer comportement ya mwana na ye. Et puis les sous religion où ils ont influence makasi na vie quotidienne ya ba kinois. Yango to sala que ba parents ebele bakomi ko se réserver pour na kotinda bana bango ba kende congé. Ba parents ebele bakomi ko boya bana baya ba vacances et pas na bango suite ya condition de vie na bango o eza favorable te. Pour ceux qui mwana aye vacances et pas na ye na suka, il faut azoyer en charge asombela ye ba objet classique ou permettre ye azonge la classe. Donc osenga na ba parents basunga bana na bango afin que ba ye bana na bandeko na bango et ko sala que ba cohabiter et pe bâtisser ba liens familiaux. Kinshasa et l'équipe partout. KNB to sali constant moko et pas batu oyo batekaka na ba coin avenue bazalaka lokola ba agent renseignement pour na kolandela ba vie ya batu nyonso bavandaka na avenue wana. L'équipe partout le magazine na bino etaki na terrain kosola mpe na ba kinois to remarquer mingi na ba coin ya ba avenue na biso ba cabine koma kozala to mama moko atekaka mapa soit boutique moko eservaka biso na ba référence soit ya koluka adresse ya mutu to bango ne bayebaka mingi makambo elekanaka ba quartier mais kasi ya kokamwa ke bato wana mpe bakoma koservir na makambo ya mabe to ba message ya mabe soki mutu neti aye koluka mutu epa na ye olia alobaka kaka nayebi mutu kingani avant na place boye soit nayebi na ngai ete okomona komi koloba mabe na komba mutu mais tosepelaka soki ekomi ke bazoluka mutu moko boye atuni adresse to mutu wana epa na ye to référence moko epa na ye akopesa biso référence moko exact koleka kutu na banatif ya quartier wana ba mama oyo ya mapa ba coordonner bato bazala na coin pona bateka na ba coin wana ezali ke soko mutu aye na quartier na yo to na koto yo yebi bien ko contrat yo yebi bien question eza ya liboso o orienté ye ozomona so question atuni yabe na oluka neti monsieur Kingani il est orienté monsieur Kingani azala ndenge ni otuni ba détail a expliquer yo aller par après orienté ye pour ya se retrouver na likambo azala ngoposa ozomona monsieur komi ya ko critiquer ko na critique eza ba contention eza bino na ye eza ya web ça ba deux surtout te ça c'est suyer quelqu'un ba mateka mapa na coin mingi ba pesaka information ya mabe po mususu bato wana na ye kosola malamu ezalaka te bouti wana kolanda ndenge bakinois balobi biso vraiment na KNB to ko décourager bato oyo bazalaka wana na coin
soki bozalaka wana wi tosepelaka mpo kino bopesaka biso bainformation soit baréférence ya makambo biso toyebaka te mais tokosepela soki ezolobama na ndenge ya malamu soki ekomi na ndenge ya mabe ya kotonga to ya kofingaka to ya kokritikaka voire même okomona mutu baye koluka ye soit pa mobali na ye batuni mwasi ete mutuka moko yaki koluka ye abimaki wana eza malamu te mpo bomeli mutu libala bolobaka bainformation eza sur soki omoni ke information ozana na bainformation te toza mpe na likambo koloba te malamu kutu oloba ta koyebi te ke opesa information ya mabe. Kinshasa eleki partout. Jamais erata rubrique Nabino selfie, rubrique ekangi monde entier, kanga photo buka kingo seka muke. Tina ba photo na page Facebook KNB Kinshasa na biso. KNB oyo rien à dire, photoza. Kitoko. Le magazine KNB Kinshasa Nabiso désormais sur vos smartphones et tablettes. Il suffit d'aller sur Play Store, écrivez KNB à la zone recherche sur Google Play. Choisissez parmi le logo de votre magazine préféré KNB et cliquez dessus pour télécharger. Une fois l'appli KNB sur votre portable, à l'entrée vous découvrirez la photo de vos stars préférées. Le menu de l'appli KNB vous offre le rubrique suivante. Éditions. Pour toutes les vidéos des éditions du magazine KNB. Facebook. Pour déposer vos photos selfie, cliquez j'aime et suivre l'actu KNB. KNB Tweet. Abonnez-vous sans condition pour rester à la page. Insta KNB. Échangez de photos sans relâche sur votre page Instagram. À propos, pour connaître notre esprit et philosophie basée sur Kinshasa. Nos contacts. Pour nous contacter, échanger des infos et surtout collaborer. Appli KNB Kinshasa entre nos mains. Appli KNB Simba Kinshasa Namaboko. Magazine KNB et recadre les bino historiques et classico Real contre Barça. Derby espagnol où oppose Real de Madrid contre FC Barcelone, deux plus grandes clubs et équipes du monde où rivalité zamakasi entre bango mibale. Rencontre wana classico etalamaka dans le monde entier avec plus de 500 millions de téléspectateurs. Opposition entre les deux équipes et pendant la période de la dictature franquiste en Espagne, Madrid ezalaki siège à gouvernement Espagne sous Franco, et Barcelone ezalaki ville où bazalaki ko lutter pour l'indépendance. Pour la première fois que les deux équipes s'affrontaient qui ezalaki le 13 mai 1902 lors de la demi-finale ya Copa de la Coronation. Match soukaki par 3-1, Barcelone a gagné. Mais vraie rivalité entre les deux clubs et bandaki na saison ya 1928 et 1929. Tilelo a livré déjà 264 matchs. Dernier match ezalaki remporté par le Real de Madrid sous coaching ya Zinedine Zidane où ezalaki premier derby naé en tant que coach Real de Madrid. Premier joueur où a marqué but na classico eza Udo Stenberg, azaki joueur de FC Barcelone. Et Lionel Messi Aza jusqu'à ce jour meilleur buteur de l'histoire de Classico avec 21 buts. Cristiano Ronaldo est en troisième position avec 16 buts. Juste après Alfredo Di Stefano avec 28 buts. Manolo Sanchis Aza joueur où a disputé plus de Classico avec 43 matchs. Suivi de Xavi Hernandez à Barcelone avec 42 matchs. Et Raúl González, joueur emblématique du Real de Madrid, est en troisième position avec 37 matchs. Il faut noter que Classico, Real de Madrid contre FC Barcelone, est le quatrième événement sportif dans le monde. Après finale de la Coupe du Monde il y a 2010, puis derby à Liverpool dans Manchester United, puis Sima ya Jeux Olympiques à Beijing en 2008. Kinshasa et l'équipe partout. Ndenge bozalaki ebele pona kolanda magazine oyo elakisaka bino ba réalité nyonso ya Kinshasa KNB ya mkoa lelo ekomi na suka soki olingi olata kitoko lokola ba présentatrice ya KNB ba mama député ba mama pasteur ba mama ministre adresse ezakaka moko na avenue Eyala numéro 21 la maison Dorcas confection et pas maman Mami Bilema. Kinshasa et l'équipe partout.